Tout le temps, l'église a parce que tant que Yakaniboso a Kaisa qui est tellement chaleureux, tout le temps, l'église a la prière que Kolo a sur la battre du mauvais tombeau d'ailleurs. Les avantages pour la Bouzela, vous voyez, la mission programme, les acquis tellement compliqués. Vraiment, Kolo a celle de votre malgré tout, le niveau bazo qu'un oui, bazo ton agar, mon qui choque, je crois, un gars mon impeccable. C'est bon progresser. Malgré tantôt, il a coûté Mati, tantôt, il a coûté Zokita, qu'est-ce qu'il ne doit pas. C'est que le vote a coûté qu'elle est toujours au niveau de l'église. Pourquoi pas Ndegengili 7 années, pourquoi pas Ndegengili 13 ou Mat, pourquoi pas. Parce qu'à Koutapé, c'est une grande église, à ce que je peux dire dans mon terme. Mais pourquoi il s'est conduit, c'est vrai, que vous avez touché sur vos contributions, vous avez tellement touché. Mais vous avez touché tes pauvres. Maintenant, il y a une coloisa. On va se dire, ce bolinga, tu peux vous en besoin pour tout le monde en a caté. Mais pour nous, nous avons des amakasi, vraiment, Kolo a pambla du bota kuta. Moi, travaux, les bandes 1000 façades d'entrée. Oui, c'est la gagito copé du banda na même moi béton. J'ai beaucoup regretté qu'il y a poto yo babalabala ekomi ya kukufa kufa na éviter aneni ni babalabala ya je cherche comment le faire poto je suis en train de me demander si un jour viendra que babalabala nous c'est comment dire poto ça dit goudron malgré l'ingénieur batonga Angela l'artère principale batongi polo bi kufa bongo bi encore malheureusement or que ce batonga Angela durable batonga ti ba quartier j'ai dit commune moko ya munene c'est que babalabala ça tellement propre ça me fait mal autant que balabala comme ya kukufa mais balabala église ça vous préoccupe de nous c'est possible propriété à balabala église la façade à l'ibanda donc on ensemble pour la sur la moyen un jour beaucoup ka même la ciment l'église c'est le béton et la wana parce que les alboy na bato albanda na bino zandenge moko ok bande église faut est la propre tellement propre na batalet pourquoi pas soit béton kolo no sakata bino o moko na moko un jour razwa bosala ma oyo koleka
quand même moi gars répéta mieux ça me fait plaisir pour nous dans l'amour plus tard qu'on a pu progresser donc on hein donc on doit oh yo besoin d'andaza sali à vie éternelle et ça pour na zoto kakate ban mangumba yipo na nsoto ezali oh bazo benga bato bo babala kateba ko bala bo babota kateba ko bota c'est n'importe quoi. Comment les gens peuvent torpiller la parole de Dieu étant donné que Jésus a lobaki boluka liboso bo konzali kolo. Mais maintenant les gens du monde bo baza ba monde be ko chai et le chambre commis bo babala kateba ko bala bo babota kateba ko bota bo bazwa ka mbongo te ba koma na mbongo non le yaki peut être pesa biloko wana te. Toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Toutes ces choses-là. Biloko nyonso na ba pakano bato baluka yango. Kolo ebaki bien. Et comment mi clairement la Bible que boluka liboso bo konzaliko. Et le reste, nzamba yebi que bosa na besoin nango. Il peut vous combler de tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Il peut vous combler de tout. Sans nul doute. Mais que tiango na mutute. Attendez, on avait il demandait qu'un soldat pour 10 ans, même en plein examen, 10 ans, Zambe, la Kisana église à son ensemble dans mon kilo. Mukula Kufana Mona, Yo Mona, Tina Sana Sena Yokayo, Na Yoko Yoka, sur le lac. Mais alors, attends, on sait que un examen, ça n'a pas réussi, rien n'a connu. Parce que même si vous avez un avion, vous avez une classe T, avion Chalemi, vous avez un loko, vous avez une classe T, vous avez une caméra, vous avez une photo, vous avez une télévision, vous avez une classe Mokote, vous avez une calcul qui sera mais vous avez un Christ. Mostambe ya solo frère sœur sozo landaka nzambe fungola nzela na les poteaux za païen o basambela ka kolo pesa nga libala aza mopakani o basambela ka seigneur bimbo na zo tambula te sur le tobia le batna bato senga ba ko senga biloko tu ya mokiliao c'est tel point iba bat pesa nzela te ke mutamta senga parce que tibo vandwana na bo senga te mokeli na bino ayebi ayebi besoin na bino nyon ndenge ba bébé bazana maboka ba mama est-ce que bébé azana madoba te est-ce que 5 pour les ça il est bon ce qui avant olia avant boya nani bébé alobaki na tongo ka mama lat sangela mboboye mais bosubo lat se bilamba ko tuna ya valeur bébé balobaka te ndenge no yebi ke mwana nga komna salite na sokola ye ndenge yeba ke mwana nga fona sombele sapato boy voilà bana na bato bongo bana na nzambe kola pesa bango fona babo manzon fona no balo banzambe pesa nga wana za bapakano bazo mona comme si nzamba yebi eloko te bino boko misa nzambe na bino nzambe ya boyebi ya nyonso donc nzambe sepela na bato bapesa ka valeur o bayeba ko pesa ye lokumu bayebi ke aza donc l'omniprésent l'omniscient l'omnipotence. Donc, ce bateau va se valeur on a tata à se plaindre batouana. Mais au bazana bon moko, oui que la gana bon moko, so bazana bon moko en couleur, bossa na cabino à tamukete. Bossa la ya ou endam na bino, nous autres zana temps et banda qui zappent na temps et colongoa. Ce qui nous autres longues, mais am na yo et bika. Am déjà très important. Ce qui attend les autres tondi na bomengo bisengo o bat ba mo landa bilanda landa bisimba simba pona kuluka valeur en autres mawa mingi donc bino bana iloba bomi pesa mingi na makambwana te eya te mokana ya wesa esalema mais bon il va bien que tout est possible à celui qui croit so sana kondima so tonna kondima ta ozo souffrir lelo ata ba ochola ta ba oseka un jour viendra ba okangande bino on a ils ont toujours dit que besoin de là pour te calmer pour la souka les restes il y a voyé mon quoi il bindiga soya d'autres parce que ti bozawana bilambo lati lamba isinga kite pe lati ango donc motonio sana mokeli azal pour les lamba na yao aye bindiga bongisa ka lamba na ye aye bindiga sogola kango aye bindiga ripasa ango aye bindiga klasa ango na valise
soit na garde-robe nzamba yebaka boza bilamba na tata lelo akolata yo lobi alati tel lobi alati tel lobi akosala tel linga lobi asali okuna lobi asali okuna lobi asokoli okuna nzamba za toujours l'omniprésent l'omniscient l'omnipotence salela yawe na yo na motema mbapote mokola suka omona mboka na ya parce que nyonso na mokili ata ozwi yango ekotikala nani bakundaka na serke na $100 peut-être $10 batiaka na montre soki montre yango eza ya gare na moto amoni liboso ke ye wana azokende akowela liboso montre ti atie maboko na moto aolela montre eza deja na poche amen libota na nyonso ya mokili oyo ezali pa ekotikala me molimo c'est quoi butu na pongi bandoto ebele lotambi awa tala oyo yawe ayeli tala présence wana oyo yawe ayeli oyo lingombo liloba yeli mpona présence wana po présence wana un jour ebika Lazare azalaki mobola asufraki na se ya mokili oyo ya moi mais riche azalaki bien mais jour ya liwa Lazare akei na maboko Abraham na bokonzi ya likolo riche alanda atala na likolo Lazare avandi na likolo ye na sufura moto na libulu oh Lazare yo komi kuna Abraham tinda Lazare atangisanga litanga mai histoire ekomama bien eyebani bien batangaka ngo me bato baye koluka abondance prospérité kofuluka ça n'a pas d'importance que ça vienne ou pas tant mieux pourvu que oza na Kristo nzambe na yo kati na nzoto na yo oza à l'aise ata oza na nzala nzambe aza na kati na oza à l'aise ata ozangi bilamba yango nde esali moto te moto oza na moko to mibale aza à l'aise koleka moto atondi nango na bamali frères et sœurs talela yawo tonda na kondima tonda na bolingo mpe boboto na ya la suka molimo ne vivre seko na seko vie éternelle bo bakenda ba vivre bazali ti lelo histoire ya riche ti lelo azaka wana sika ba mona ye kolela na kolela Lazare ti lelo azana royaume de cieux mais histoire na batala kango ko bateke so za otondi na bomengo na mukelo ya sendo za bien non au contraire les royaumes de cieux est difficile, ils sont dans un bien matériel. Ça peut venir ou pas. Il y a un monde qui a la base à vie na yote. Base à vie na yo obtenir beaucoup de yaliko. La souka missionnaire mona tata. Au vivre, ce qu'on a seko, âme de contraire pour vivre. Âme au monde que Jean dans maluko yo zalia wa l'autre yo nan lega zalaka na mungo na ye. Mais il y a la ligne en bête, il y a la ligne en bête. Mais bon, on a dit, tala biloko yawa, valeur yawa chez l'église. Quand y'a quoi? Wa zona ndake, libala, ngana libakata lelo, kene no ka kuna sika ba pesa ngono, kuna pe ba bala anoki hein. Kuna pe ba pesa mbongo ki me mbongo ya mo pepe. Mbongo ya dangereux. Aussi yango lobi amna yo na zoto na amna o pe bebi pe ku seko na seko amen bande na Kristo na liloba landaka ka malembe mais tiaka na motema que tout est possible à celui qui croit parce que votre frère gardait l'espoir depuis la jeunesse tant la bande yebaka sona na zui somo balbaka yawa zali mobatani na ngai na kozanga iloko te na mono ngire na zana tout quel que soit dans quel que soit kozanga na ndenge na bino balo sentir que j'ai déjà tout. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et la Bible quand il comment et constater voilà c'est ça au ezaki point de mire ne kona bino na bando senga semble la moto tenter ko lo bayango te mais so la tia mona motu que ndam na ngazali j'aurai tout voilà que Yahweh abongisa kina ngana bando senga ndenge mususu ala kisanga église ya mususu sikastala mais sans que la senga kana comme musana ndam sans na senga kana telemali bo sabato voilà il a changé le tout oh ngana kana kite yango na changé voilà suivez un peu l'exemple s'il vous plaît frères et sœurs pote Yahweh asaila bino mukona suka tomona na mboga na ke
na réussite les lois en angoté, comptez sur votre Dieu. Gardez l'espoir. L'espérance peut vivre. Car quand vous avez l'espoir, le terrain dit ah, j'ai été content pour celui-là. C'est lui qui garde toujours l'espoir. Zambazaka toujours mais c'est moi la motoana. Ondima, molende, mpiko, bolingo pe boboto itonda kata motonio. Bukola suka bomona na lola upa. Na besoto samba yazo anyosa mukilmazanga lola. Royaume de Séléguignon. Bozana kondima, misala ezali beau progresser muke continuer avec qu'on appelle toiture c'est bon bongisa kuna parce que est-ce que vous semble la paix na toiture peut même bâti ata mukoloto mukubu de babenga kwa peinture kolongo la mo ba baya nyos parce que bato abonya bakokota batali bango balinga est-ce que ba se ba bongisa est-ce que boye banoba ah o est-ce que santé bona ressemble la terre bino nyos pour s'occuper on va échanger so échanger ne peut ressemble à sika po ba bando yemba likolombo ka kitoko likolombo na kembo bon sika bana ilo babazali oui ça la totalement propre kolo ko suma bino afu la ba moyen malem ba côté ti kuna ko chamba ba pentier place nyos échanger debo changer c'est bon ko la ba bino c'est abattu un travail de titan vraiment je suis tellement content que Dieu vous bénisse ko la ba bino ko la pesa bino molende parce que il y a des fois que les bottes sont très fragiles c'est tout ça on dit prophète aïe était ah mon monsieur va kena bango pas na monsieur va vendre nanda bo sambela pona prophète té mais sambela pona nzamba mona ka tous les jours mo ko la suka molimu nebi parce que so sambela mona ka prophète ata bino moko siko nzamba uzala ndekeni donc pona de bino ko lo ba clairement que on est comme idolâtrie. Bon, tellement quoi adorer prophète, mais voir adorer Yahweh, la combat Jésus-Christ. C'est vrai que vous manifestez amour pour tout le monde, ça devient compliqué. Les gens on a bien à mon nom, l'église, nous sommes à moyen pour nous bien en communauté. Na kende na mona sika nyonso libota bazala tabaza deux fona koma wana. Abe. Nous on a bien attendre pour na kozwa mboko lukamba te. Et atati na salaki tourner pour la bonne église. Je sais qu'il y a d'autres églises qui vont souffrir, mais pourvu que tout le monde a le bon Yahweh ça. C'est le Canada. Zamdo mo etata musasali kuna sema tonpe kumpeke mo kana bule. Aboni mo no mene na ko to sa ta zo mo so na ba ta ba pona ne do kala ni bota mawa. Do ksa ni bote sema na biso ko boto yika na kata mo na mo ko lu pe mo ne ka ba mo na mo. Kimia ezala bakona no ya ondam kata don saboni ko kata mutema mona moko ete mkola suka libota ba mona misono za taya bi misal suto bata masimu tangla libota mabungate wenge benzinga libota ngolube mona ka mona moko mukano tata e ko kisha magata kota como Jésus Christ no Nazareth tango amul mo santo fe bela kilo bona seko amen Voto na combo Jésus Christ no Nazareth. Merci la bande passant pour ça, vous avez pour le mollet. Merci votre basé pour la parole. Merci.